fumu lengi lengi betu tu yanga leri keri ka community selamba batuge ni fumu ino keri kushe papa uki sarisa bana baya lwa mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbot imatea tremana mambot landa YouTube télévision Salon Flori mama moimwene mamwene kuna yuyufuna Roger mwana mama bala makanda boyigoyila ungeri ki makanda boyigoyila Yabui kuna mayebi na ngai te eloni oyebi te pono na bitiko nyoti na nga kuna mayebi na nga kuna te nga kota kuna na koma na ngai te ba biseka na lengi na tindo no na lobi te ndeni oyebi ke foko mate yo ngati na na kawati ngati na nga kawati nga kota kuna kawati na kanada ba mama na bakane la ngai nalika na tuno mama na lamba pona madesu na kwana lelo lambi mama yamba ponda lide na lobi pona lidesu te pona madesu oh ba ndio mtoto na gana tama pona madesu kuna abi ama mombi lo nina lambi ate ponde bebe lidesu moko kana kati bana pe bakoma ba ponda lidesu ko somba su pona madesu te tune so sala ta legime na poisson sombela ma mama alamba regime guerre kuna bati banyamba ntu regime na ite po alamba ka leta kwa likabona oh safi oui obimelo eboy ondeno oyebi ke na za oyebi pesa mutu kiti avanda ko okamara na nga te kamana taele mabana oyete yote kitoko oyete obonde banataki nga banatumbu ata azelo mabe oyete pesa nga kiti mpaya afanda c'est bon kiti ngati bataba nabi pesa kiti ya plastique mpaya afanda yaya yayo yo Ma chérie, bon Nico. Obimele ben boy. Na outi évangélisation. Ah OK. Ndena bina le kapel kwa na fina bino na le kana tala pe batata mwasi na babuyi bu so santé na ba. Engate ka moko tutengo. Ah. Ya mo fanda ki. nalalaka na lamuka libala ekufi ya lokazo derrière jésus donc nandi na se retrouva awa nanga mona mitunaka ebandaka ndenge nini des fois navanda na olinga nasutuka nakalisa ondire eza ndoto oke réalité. Donc je suis pendant moi quelques temps, je suis avec mes parents ici. Donc libala ekufanga kabo camarade nanga na oyebiso. Papa babenga mobile nanga alingi ata ko sentir bango tali ko yoka bango te. Mama na fani. Na coupe nanga pe da komesana. Te komesana ngote ba mesana na célibataire te. Yo kota ki déjà na ndako libala. Oyo ki déjà lengi wana. Ale sikoyo libala na yo pamba kaka boye sili pozo trouver ngo normal. C'est que ça nzambe mutatinzinga na kota. Osambela en église. Adama le bouma église de noir. Adama kala katanda kata église ne mona. Mama na église de réveil kaka ya. Nikolo kuna ba makamde na zena ngo belé na poso ki ba église ngo sili. Kuna ko motu na nzambe na sali ona. Ko makamba boye komelanga. Makambo ekomela ka ba o apesa ka solution za nzambe. Oyebi mobali na sa pasteur. Oyebisa ngai. Malgré nous nazoka zo monete mene ki mobali na pasteur. Zana konzima. Kutaninga na yo okuzonga na libala. Eloko moko telekela ka nzambe na makasi. Amen. Parce que kendaki déjà okoti na libala subitement kaka boyo na mobali na libala esili. C'est normal. Et le ko ba kombata kaloko la libala ma chérie barça ezate. Na bien, côté nous prendre des papa tazana mbongo te. Buibu ya nini?
Et puis vous avez moment tu regardes te ma bonda. Adana mbongo di bonda, te pas da mbongo te. Yaza kama. Nazote ya te buibu. Yaza kama. Buibu yo distrait biso. Yo pe ozana zana obo senga na église. Bongo boya na basa. Nganda dane ko di mi bitika na kota. Église na biso eza omoni na lemba terminus. Na assez kalemba terminus. Ma chérie, yaka nazana kondima nzamba mobali na ngai nzawo akozongo sona libala parce que non mona clarté eza bitumba ma chérie eloko bakombataka na via mutu lokola libala eza te ma chérie ezala na vie de prière ntango mosusu yo moni lokolo bali esili te bavitel camere ekutu bafanda bamama amida kitoko libala diala moni bango te obike nani mama vital mama amida na papa vital camere bayaka na église na biso bozomona bilamba na bango te oye solo mais oui ti bafandi kimia bongo na libala eza grâce ya baprière mobali nanga nzambe asalaka travers mutu buibu tika kodistraire ochange te yaya merci bongo ya église nzambe osala faveur bongo boya baprière na biso ezalaka lundi tozala na prière ya bamama wana pena bateyaka mwasi na ndaku nde inoko ozala na mobali na yo na basemeki na liba nde inoko mardi tozala na kilti bandi mercredi kilt jeudi kilt vendredi à part ka samedi mais chaque 12 heures tozala na prière tobenga yango 1 heure avec Jésus. Voilà. Yaka mama omo apena mutu azoloba donc soki eza ya demo moko bo aza nsima mariage no okomona yo moko Papa, namna usunga te asungi so le bi akosunga odezo baona fozo limité ndambe sasa omoni ke tonga na lo bana ngai kuma sala kama sala sana nazo ndange ndio omoni na bongo bongo bado mnaelewa anasema kana mbongo alishuka sura ndio kwa nini kuna lingena na kwa ya bude yoyo ya mfanzi nanga musala nzamba kudeliver biso pe a deliver papa nanga ezana kanyala pasteur papa na soni na médecin oyo bandeko so na okanga kina ile kula papa anaki makasi te nous semble là batumi pas dans problème beaucoup de nous semble médecin kaza musala na yo sa ozomona tokolo bateki loka biso tosambela bango te no mpe négligé ba médecin te baminganga eza opinza mbe grâce za médecin pana ba esa ki na lobi papa za makasi te ya kuna tuta totombola ba to kotela mutuka ya ndimaki kwa opeso
Alors sikoyo na moni olamuki makasi nyonso ezala bien olia ya basusu abaposo azoya moto za bien medele c'est tout long à kuna aussi si qui na yo tambola la plupart parce que bakishi ozo mila bakasi abandi kolia bilongo na sababu mimi na wana huyo mgeni wangu sisi depuis jour wana kuna dekoka eteka azosala nini na ndako akoyiba lopango papa ngana ndio nalobi boye Zamba ko permettre circonstances beaucoup vraiment ko ezongisa la présence papa maladie oyo belaki toyebi te soki nzambe pourquoi alingaki esala ndenge wana mais elonga na comprendre moko ya baraison ezalaki mpe nzambe alingi ozonga lisu na sa makolo na ye ndenge ozwa makasi boye papa église na yo ya oza témoignage pour l'église oza témoignage pour na peuple ya nzambe parce que bato tobenga baya koyoka liloba des fois batuna na famille na bango loli basalaki to bamonaki no papa mokilo ya basi ya nzambe abiki eza témoignage moko makasi oyo komotive même peuple ya nzambe na yo moko mpe bapelonga na osenga mema baninga na yo bakamarade na yo bango nyonso bayaloba bango keno yesu aza na bongo hata ndeko na ngai azalaka na putu nani je kilesi mwana mavala mwana mavala yeye na kujidi saidi pastor nzambe pambula ita papa mikolo yazalaka ntango yaza kongolo mokambe aza komona na tende bongo na eglise simitela permanence kuna nde osila bon esi mama likambo te loba kaka papa limbugi alobi abombeli nzambe mpona yo boni keso azala madamu afungo na kaka nzambe ndenge asala nzambe aza kotala kaka oyo aza kosala aza kotala kaka me mokolo ya kobeta yo kaka ba moni papa nzambe aza malamu soki totangi na Jean chapitre 5 verset 1er tina 5e verset ya moto anovanda pembeni ya liziba betesa bible lobi arumeli mingi na kati ya liziba wana soki bible lobi soki ange akoyi moto liboso akolinda enda kobika mais soki papa oyo azalaki na moto akoki kobwaki na kati ya mai te azalaki na moto akobwaki na mai te mais ce jour là Christ alekaki ntango alekaki ayebisaki yo okokwea na mai te mais kama te etoko na yo sali ntelema kende bible lobi ke moto wana atabolembisa ndenge tobaki wana nde anzelo soki akoyi esika wana moto susu esika wana soki akoyi na mai kasi ngai nayokaka nde anzelo bazalaka na mapapa akokoya esika wana ndenge Mama. Bonjour, maman.
nazomona la dona 2 jours. sikoyo esali nini ntango oyaki ya la dona alobaki na omoni ndenge oyawa ocontrole toloba ye voilà ondimaki nyonso sikoyo so omoni 2 jours omoni la dona te esali nini nalipa nano naliputa nano kitambala na yo bele lipapa na yo oyo nga nazwa natie ndako fele ngo lukosomaka mosu papa mpo nomonaka ye te zosaki nobima kende courage te jour namoni la dona te yango la dona ngo mwasi na yo ya kobanda mama natia mati tia ma ya ti papa so sisi moni bilamba la dona tiaki wana oakweleki na potopoto mikila yango tanda c'est bon. Oui, entrez. Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Bon, ça bien? otunanga boni eza bien ayebi ote oyina ndaka bakoko ko rentre batelemaka nano yo oyembaka moko okuti pupu oza bien oza na nani na ndako nango oyo koluka nani Le moi c'est Serge. Abalelo. oh otunanga bongo mpona nini oyo kocontrole vi na biso bien ndeni oh Bon. Naye ko nabi kaza musala. On n'a pas na yo. Doso lokola ba yume. Oza ndeko na mwasi kusala. Ngoyi kusala pe Serge. osalanga mabe osala mobali na mabe na ndeni oza problème na bato. te ndenge nalingi ne baphrase ya mabe te kosala mabe Te po ba ani phrase na olobango. soki opesa rapport oyo oza nango soki oyeli kosenga mbongo soki oyeli kosala nini loba Le monde oza kitoko. Oza présentable. Obongi na Serge. Mwasi nanga pe la dona. Aza kitoko. Aza présentable. Abongi nanga. Ok. Serge. Amoni yo na nzela. Alingi yo asepe na yo. Andimi kubimisa mbongo na ye. Abala yo. Kwa moneke. Yo mtuzaki la meilleure femme plutôt du monde. Yango asepe kacho na nga kuboza na ye elongo. Ngai pe. Nasa na mwasi la dona. Na mone na nzela na sepe na ye. Na bali ete. Na moni kaza la meilleure femme du monde. Il faut na bala ye. Mais Serge a préféré d'être ngai. Amoni ki yo za mabe oza kitoko te. Moi c'est la meilleure femme du monde. Alors que ngana moi c'est tout ça ba projet akobala na. Mais Serge amoni ki te yo kokite yenda koki na moi c'est ngai. C'est pourquoi moni na ye na kimia. Ko peut sur explication au benda Serge Matoyi avant qu'il ne soit trop tard. oyi kokamusinga na kotala obo deja oa mokolo tata mokolo lokola oyo bozwi makolo na piatala oyo kopesela nga rapport ya mwasi na yo Serge alingi mwasi na yo eske nga na nayebi la do nango nayebi ye te vi Serge asalaka libanda nayebi te sikoyo ozwa koyebisa ngo na intention nini na olimbisa yo te dabasi telema papa telema na ndako na ngai telema zoba nga oke naza zoba me telema mpo nalingi te bima mpo osaleni nazotuna nayoki nini nayoki eloko te yo mpe pekisa mwasi na mpongo mpe na mobali nanga mpe nazalaka mabe yo mpe oregrete mwasi na yo soki mpo touche oyo yanganga mpe na kotouche ya yo naluko mpona nini oza mayele te oza benda zoba mobali mwasi nanga azokeluka mobali mosu olipi fo oyebake mwasi nanga azokende mpona nini olingi koyeba ngo to ya kolipesa nga rapport boya boyaki te mpo ani aboyaki te mpo nini basi ya ndenge wani batiaka batrouble na bafoya bato ye nde lingi libala nanga nde beba ala obima kende kopekisa mwasi na yo libano ekobeba te ekobeba te
Na la kio ke libano ekobeba. Ta soni. Et puis okolela. Na olela te yondo olela. Yondo kolela monde yo bandi guerre. Ngana yo luka mwasi. Okoluka ngai. Na oluka ote. Puis yo kolanda ngalo kola mbo. Na landa. Yo sila soni ngaka nyota na kolinga mbango mobile lokola yo. Oza baguna ngate mona oyebi ser. Oyebi ser. Soko moni ser. Na kobota note poza guna ngate. Oso mona ser. Omona ngocha mnokwala so moni Serge obi o mobile nzambe o kapole ne lokote mobile na ngai wana guna nga ye wana guna ngai boli ngala tani olingala tani ngana nyango ita mobile zaka tsila ozaka mobile ba so yo kotanga na boza mosi la makambaza kuluke ake kubenga Brigitte Mbanza pasi Paul Louge famille kabwani ngabesangu mama Brigitte bengi ngai ngalo bimbanza pasi Paul Louge ye mtaka buli famille oyende mtaluki makamba mama kama za mtawalanda a comité ko kino yebisaka bana mikie omona mwana 2 ans aza ko expliquer moni yanga fier omoni manchone nebisaki bango ba koshuka aza ko expliquer ba tu bongo mwana 2 ans Mbote la bino. Mbote oye bansala na sika Papa mwana mbali nyonso zaka papa sikonelo banoni naza mama te oza na raison ngane na poser question na mabe oza na raison na déjà na tout nande papa Barcelone ah c'est bien nakobanda te solo muke bayebisaki biso kuyano lelo nde yebisaki biso kobondela eza problème te mais faut koyeba religion ya bato yoyo ye kotala so okosamba na religion na biso to ya bino na mboka oyo eza civilisé soki oyepa bato avant la prière faut demander d'abord boza bato ya religion nini soki tozali concordance religionnelle nde kopousse yo osala nini obondela ah papa merci na landi bino nde bololo nga naza chrétien naza pasteur comme nanga pasteur nzao bino boza na religion nini toza bato ya religion kitendi c'est dernier temps nazolinga na kota na nga kimbangliste parce que plupart ya bakimbangliste esi bamona paradis na bango yerusalema na bango oyo eza kamba esi mpe bamona nzambe na bango mais oyo bino kaka otokomona Jerusalem paradis oyo koloba ti lelo nani mona te mpi nzambe na bino amona na ane te kala mingi tangu nanga kutu nakomi mukolo ka bento merci papa to pese yo ndoko te po pe biso merci to kabili onini religion na bino boza bikobiste fort sala makamu kaka na ndenge na bino babiro na bino baeglise ekoma baflamingo basa bato mabala kotushaka bango kotiaka bana bato base yango moni boketu abengaka bino bapasteur ya bikobiste o peuple ya ndenge nini oyo bozobungisa libota nzambe bolingi bandimi bapiaka badime bandimi batiaka baofrande mais bino bolingi kotongela bandimi bahôpitau te baekole te mpo bana bandimi na bino batangaka mpe wana bino kaka bobeneficie religion bagoyigoyi ya masanga nakutinaokamo yo ti lelo chanteuse oyo kaka te o garde religion bagoyigoyi nalingi tosolola bo est ce que Barcelone aza te nayelaki bino sango malamu abadi sango nayeli bino eza malamu oyebi nde boza na famille na bino soka bozwi kaka yesu bokotisi kaka makambo echange eloko moko ezozanga bino parce que na bozwi yesu te bokotise na kati ya famille na bino
Non, parce qu'après que l'ongwa wa fona kende kuna na ipen, tu na l'ongwa ipen, ndina kita sko commune à Kinshasa. Par commune à Kinshasa, ndesko na kosa l'effort ya koluka kozonga ndako. Soki na zongi fona lala. Soki na lali fona lamuka. Sona lamuka fona brosser, soki na brosser fona. Tu peux bana comprendre nanga kaka biso ne stoza ndenge moko ta la pasteur so bakati amakila kaka ya rouge so to ke wese to nguma makandenge moko non to chocolat kandenge moko donc papa na longola ba complexe ebele na vie ba suki pembe bimi ebele papa mama yaya vous allez kaka to ka so kenda kiti Louvinin. Attends, verser mon go calmer biso ça la honte. Attends, vous l'avez bien été, va t'habiller. On a affronté. Mon peuple périssait à cause de moi. Ouais, mon père. Mon père Barcelone. Vous payez quoi? Ouais, puis. Vous payez Barcelone. Pasteur. Il mon père bête. Ah, bonne bisou. Ouais, mon père. Ouais, je crois, oui, je crois. Yo, Oliagni. Oliagni. Tu es money? Moi, je vais tomber dans l'eau. Ole ma deso pamba de longo soki na vida soki a ebolo bana ina lekaki wana soki nete nganya ya batena nganya ya batena ngabote mi batena na tinga jodi kambu bana totola na pamu omi bamba za bizeng bada pama ba fwali amona mukamu totebo ameme shona pevalongo nabana ingeta nabana ngana totola na mbaba batena batani tayo kutanga nangezije mpanya itaya gotoni muto ko to berera ba porno section ko to yo kana ndiga mama bataza kini bataza ni awabuna depot amigo aza bakana kana da séché ada pena ba séché ada pena séché da ba séché iko ya banda kina ya mama depot ni bancho benga epa netukuzola anatukuzola benge ba bada po amona matata bege brute po batolande batake ayebitinga kaya buito mudaluki nga yebite ndenga pesi kona namoni yo quand même ozo comprendre nga quand même nandeko kati na famille nga dada mo poame ya vini tokovanda biso ata na coin na tanda tosolo tokufana biso na coin ite montini nyambona ngani makamo itika mona bisanti na ngati ngati tati na ibakuna na beti na gelo na kwete tofana tena frata nga za eza dishi pana kopo fya tata pa tokoni mabima na utolo na namu yo moni ba oderange ba derange tena tena ngata tata mama tena tanga pa mbongo frani mbongo kiti matina yoka swa kitunga na bibo ya tokoluka ta frati moti totolo la tozo ta mupepe jonga ta katla swafi na okati yo osomba ta koka merci jonga ta katla swafi ba ça est le bana été pasenza wa lekaki. Hein? Merci beaucoup. Et il y a passé un dieu. Voilà, ventilier. Yo même bon jambe dans la carte voilà. Démarche à pambo, so maintenant déjà biblique té. Démarche. Il passé un dieu. Il n'a pas d'année. Il n'a pas d'année. Il n'a yébe maman va comment dire Barcelone. Safi. Mba safi. Napenda na mwanga febe. Donc mobali safi ayeko luka Barcelone na sima donc na sima mukongo ya mwasi na ye donc alinga bano bimashuna Barcelone. Ma bezat. Ngakutu basa ngande bakankite ngande na kanke. Fa kutabona tanga azambaki tondina tibena za propa za tula papem. Mutu da mapeko kamya mda pavo koma twa papa. Ekati ko ngana tete jo pamba ngoto. C'est déjà mon cœur. Et bon, c'est tu joues pas maintenant sur la tête. Naza moi c'est papa maintenant comme maman. Yo. Tu
Olu kipenga te zo tekta kaka telefoni bukilo ngani ngina kende kala mingi te. Sala ni misala ngapi? Bukilo. Bukilo. Me répondre ngai bukilo zo tala ngana ba bukilo na ope mususu. Là ba yaka pe batika ko ki. Ndeti nani mama? Bukilo saka mabe pourquoi? Pourquoi bukilo saka toujours mabe? Papa na kutene na ndakuna. Na kutene bukilo na musuna ndakuna. Ya salela kayo so improviser sili ya ko tika ndenga na yo ko kulanda biloko wana te fatira mai ya aye ko tika uzali mwaso ibabala kina mbongo mama babala nga pona mona apasi mama bama bebo ipona nini ko kilo bazana so za provision te ay ko fondela mama ibonga ko boy sa kitoko te bo kilo yo tubana yo la mbongo uzali mwaso siège oyo famille nyonso yebi babala nga pona ko mama ozo kunyoko mama utama bebo isa kitoko te moi ce baba na mariage une famille ya imela faut y batangu papa na ya bokilo na ya aye il faut usa na respect usa na attitude faut ça na expression na banu ya wali sosote na kuyawa te no kuyana ngao ndire mutema naweza kusepela te na yake kwenda mona ki moi c'était uso kisiacha na basi ya musoso mama uza na preuve na preuve baba la moi ça na preuve baba la kaye kule kayo ba photo kule kayo yundi mwase libala yundi mwase lukumu atende pembeni na ngai uza mabe yo uza mabe makasi yo moto ya seli uza mabe isa kitoko te isa kitoko yo wala dola pesa mwasa kitoko pesa pembe sasa pe apuna kama mwana apuna kama mwasa kitoko ya mabe uza malangachi moko isa isola na kasi na wana kia ngombe yo no nzimiti na ndivya mupo papa nazana na mabe uzana caractère ya bien nazana na mabe boba la dona uzana caractère ya mabe ya mwasa libala saka ndengwana te mwasa baba yake na mbongo faut na respect pa bokilo na respect pa no makasi mais otikali kondima ngata mukolo mo te yo ni respect ni ngala pesa na ndongo zo so boye na bandi ko fuka maboma tenga mukopo ba kena pesa abino respect grâce na lia soso na ndako na yo ata soso ya pambo tia lia na ndako kulo na ya otika kuna na yela somo na tikelo mbola maboma ya wena kupenda kutika carton na ndako na ndame awa na ndako na yo lia soso papa c'est lia soso uza mabe yo uza mwasi mabe papa mi ko kamsanga biloko oloba o kamsanga makasi libala muso mo so mo le message pe utiki na yo ngana lembi ete ende so ka lembi ngakende ngana lembi ete ngana lembi ete papa uza na éducation kitoko te o moni na so na yo boy luko so mona nga papier moko ba luko te na nzira na éducation kitoko to finga papa ngati yo so pa nga za ka ndo finga éducation kitoko yo leki la nena kitoko na leki ete na leki ye na leki epete ko bena ko leki te ko bena ko leki po mobala ngai baba le zo sa lumvuni ya pamba lumvuni ukabaka te zemi te mwana te lumvuni ya pamba beba za kuyaka kasi mwana nda ko pesa nga mwana ale tika kuna mwana nda ko ale fuluka mobile fala pia nga mwana ale fuluka kaka bino mwana so mo so conserver te ka mo sala la problème laisse moi mo sala problème nana yibisio na yibisio ngala ngamu tunabuta mwana na ba l'hôpital alinga wa mobile ya solo izo saka na siège wa mobile solo kwa mobile yo sa papa na mobile na ote ndio ka mobile solo ngane mna weba so ta mobile solo jaloux jalouse makasi pona mobile na bota te kubota te yenda botsanga na ukitobo kama unganza bana diva unganza bina diva kulia kumela ukulia musuna minene na kudunda na misuna minene mwana salite na unganza kwanza ndao na hapa bala kubokola bania balanga te ngana ya kubokola bania na bambua na kubokola mesoni pete la dona mwasi kitoko peseja apuni mwasi pe bien mais tubala yo ne kubosa biso bana ye tubala yete tubala ndeyo mais on a ça langage papa pardon hein nalina ba problème to ko okay na ope na mama pondeti bote mama eza ndako ya mwana na wame eza ndako mais ta ngana ko mukolo boy eza na posa ko kute oh papa yele mama kokwa wa ko lukanga to swela ngana ko swela no te pondeti uti ba maki boy beti ba maki o teli ko la mesa maki soki paso ki ni makao mwana te yango kabati ba maki tiawa uzo maki yango boy ufungola voilà il y a rien ici dedans voilà maki pa ba fungola maki mwana sasa na kata pondeti Bemba sala nzambe ba français pondeti mon beau village na déjà moi si ma belle bota na nimi tika mai so encadré mobali na mwana na bota la ningi be kuna sika kana yo boti maki ya pamba utie ba maki ya jouer Nzamba bien nzamba linga biso bolingo nzambe sali
tout ça là une famille. En réalité, tu es banakité. Nzamba permettre de y relation nous son vie ce que vous en a maillé pour bénéficier de ce que vous en a maillé l'été il est que carbone ce que tu coûtes qui parce que vous avez na makambo na nzela na biso para que Nzamba sale na quand on a une histoire na yo libala ezalaki tout ça mobali aboyo ka boye raison valable ezate etindike ngana luka oyeba volonté Nzambe ezanini et volonté Nzambe ezali lui je souhaiterais que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. C'est ça la volonté de Dieu. Maintenant Jean 10 le voleur vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que le brebis ait la vie. C'est ça la différence. C'est que Nzambe a lui, nous souhaitons que vous allez bien, en bonne santé, vous prospérer. Mais plein de ténèbres, au boma, au bébisa, au yiba, au botola, au détruire. C'est ça. Et actuellement, dans sa famille, Jean 10 n'est toujours régné. Diable a ça à côté de moi. Alors, ce qui c'est à Barcelone, au Kangamana Nzambe, ils n'ont pas si pour ma famille. Papa, moni na butu na tangi Bible, mais d'ailleurs au na Jean chapitre 15 verset 1er tina 7e verset. Christ azolobani abi nga nazali nzete et bino bosali betape. Étape morte ko yiko bota mboma soki kangami na nzete. C'est dit soki muta kangami na Nzambe nde makambo malamu ekosala ekosalema. Mais libanda na Nzambe vie ekozala te. Mais nayebi Nzambe biso tondimela all ya alliance ya papa nanga et lokola opesi confiance. Nayebi ke Nzambe alola ofongola lola. Alors vous allez ka makasi mama. Gloire à Dieu. Na pamboli Nzambe. Ba betape. Vie na biso simbami na Jésus-Christ. Aussi longtemps que vous allez attacher na Yesu. Ata makambo telemi, ata ba problème yé. Azawana pour la solution na biso. Amen. Azawana pour la réussite na biso. Azawana pour la victoire na biso. Et alors qui va bombisa bino ba longa bino. Parce que Nzambe na zana bino. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel des armées. Amen, papa. Jérémie 1,19. Que le bon Dieu vous bénisse. C'est à Barcelone, Simba Makambo, Toyelio, tous ensemble dans la prière, parce qu'ils ont un esprit moko ils ont rodé à ma belle à sa famille. So bon de nous amortalis sa biso et on comprend pourquoi malheur vient à casa liboto, on comprend même pourquoi il y a un moment ça dans la pourquoi famille est abol aux aki na libal aux zombi ils ont réclamation ils ont normalité yo fa que sungata famille et na simana yo ndeko no abonga ba ya ba leki ba bonga ba cousin ba cousine mutazaki na pas azongi lisusu na sima bazaki wana nyonso na bango c'était moi voilà. Ah, tout c'était moi. Mais 500 francs par mois. 500 francs. Mais avec Dieu, tout est possible. Et c'est ce que le gros qui me parle en Zambie. Parce que nous sommes en Zambie, nous sommes en Zambie. Et nous sommes jamais en Zambie. Mon famille est on appelle Moïse à l'ibota naïa pour moi la manzela. Ouais. Oui mais ça là comme par hasard. Jour na yaka évangélisation. Na bina kota na tala ban comme dans les cas na fina. Na taka bina moni. Ça relate. Action. Ukanisa nini vraiment ndengo vandiwa na ukanisa nini selo yo ukanisa nini ibutuana monelanga pasi ibutuana kolisanga ndengo akolisanga atangisanga uko manquer ye respecter hein papa la dolera yaka aonga na pesa quelque chose te siko nga père pesa été poigni parce que yo zanani tala na baye yo na bayo goûter na baya yo déjà. Ok.
lokolo baya kanga biloko no kende eh na oyana ye awa zelo yo mono ndiko za la dame de fer nyota o mono ndiko za la dame de fer wa mama cc ça va na olaxo na oyana ye awa omona ye awa et puis toi no lana ne awa wapi na salon beta na beti mokolo bana o répondre tout le monde en voix papa bino ya afandi azofinga nga yesu kwa ko ya ye ko kana na fingi ya finga te ah na kenda kutala ndo kemfuni wana osala e osila yo mapeko otombola wana na osiswango na ebiso na osiso mapeka wana kalate tamso ozoyeba te toko kabola amwaso abotaka te likambute yo ndo botaka te okobotanga te kosela nga makambo yo ndo botaka te tofanda kana kata ndako yo kende nga na kendo tana na fouin nga atindi yo kutukende nde na osala ngo te nga atindi yo kende totala yo kende bima fouin nga natindi yo nga atindi yo kende nga atindi yo kende bima nde bima kende fouin bima kende o respectaka nani o respectaka nani papa na nga ozofinga ye ozo manque respect nga ndo ozo respecte finga na botaka te nga pe na yebise yo ndo za problème akosi yo ndo za problème akosi Mayudi, moi ça passait Alpha Mayudi, aïe, bah, Azan, c'était lui. Les autres personnes ont aucun appel à ça, on a fait. Et puis, tu m'as dit, mais t'as passé Alpha Mayudi, ça. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont été là. Papa, pendant que 2000 francs de foutatiki comme ça, on a lemba. Na retour. Il peut se bimer bien. On m'a dit qu'on a naïsa. Et les guignols, on m'a dit qu'on a pas qu'on a naïsa. Et les kimbo. Et t'as monté ta demi. Au moins, na kati ndako. Ya kolia, okolia na yo. Ya komela, okojwa na yo. Mais ya kopesho na maboko boyo jimbongo. Bokene na église. Wana ne na kotika la kosala moto. Otene bokenda kotaka ba friend wana ba église, mo vamsa ba pasteur wana. Mina pe bolia mbonga bazala nzambe. Yo. Bango bakabaka. Basa nzambe bakabaka. Basa bijoze akitene petite. Bango bali na ndé bandimi ba pesa, bango ba vamsa, bango ba lia na pasi na bango. Yo bidedi wana ya pasteur. Qui m'a fait fianton. S'il vous plaît, papa. Non, que je suis vise à faut que l'église. Yo mo za maloba. Seigneur soit avec vous, papa. Oya bitata c'était pas mobali ba benga nyona libala ko mulugelo nya nzambe nzambe ndako ya usala tanda. Donc ceux qui vont pesa qui vont pesa que et si na go pesa te pour que nous voit ça soba wana pasteur. Nakelo kwa tu ano 14 ans na makolo makolo tile. Ya ya de longo. Amani makolo tela di papa se. D'abord, petit na makolo. Bela ba chero ba banda ko sambela na église ya zo kene so ki banda ba neni ba zo ba solution te. Kaka ye lelo. Amani na bebo ko motemba butuko. Bozama kambu mabemo patana bebo jambo nete. Love de Dieu n'entend pas yaki. Oh peut-être un mot. Oui, qui est moti. Ne peut 2005. Ne peut 2005. Bon déjà. Ne sommes pas na tika na 2005. Ezaki ya makabu. Ya ye. Betelanga masolo nganga. Betelanga masolo ba mbiku di kati masolo ba sala nzambo yo. Na mu. Qui vont répéter identité à bine bandio. Joli ndoki. Mama mutu na vie de banjami bani. Nzambe nandi ya satana. Mutu twani nzambe tete kaza kota satana. Na mutu yo. Okosi. Sonjeleza kamibale. Yo. Na ndoka siku. Tangu tena wenje. Ogena na njela nini? Ya nzambe tu ya satana. Tangu yo tena kotambola. Ogena njela nini? Adape na mwamke tete. Anjeir nango. Ebu na njela ya mabe. Oguna bokolo. Oguna misi note. Banjela zepe.
Amfumu lengi lengi betu tu yangaleri keri ka ko community selamba batuge ni fumu ino keri ko she papa uki sari sabana wayalwa mu mudila kena ambo YouTube Metro Makengo television na Suisse ozorudu kwankunga mimbodi imatea tremana mambodi landa YouTube television Salon Flori, mama moimwene, mamwene kuna yuyufuna. Roger, mwana mama kimakanda boyigoyela. Ungeri kimakanda boyigoyela. Yafisa lengi lengi.